Tikalaka mutakala na clip te na lataki classe mais na 400 000 vues. Olata classe ndenge yo monaki hein. Yo monaki libele libanda. Ndeko tika aka banzuto bongo. Pardon. Nalate pourquoi ka foko bimaka na ba bibale zaka ba musicien. Te ndeti yo ndo yo. Papa moi na ngaza musicien, je suis désolé. Te ba ex na yo ka city. Là je na lobaka na bima. Peut-être pour être clair hein. No bégé yakate na monyo bégé. Que c'est le qui m'a cassé hein. Ah Glody Dasiko et Tracy. Ba o seke. Tracy Mbelenga, Glody Dasuka ebi na la bimaka na ba musicien te. Na loba na carrière na mobimba, peut-être na bima peut-être. Ce qui n'a compté. Wana nini mibali? La musicien non aider. Oui, Tokei. Peut-être 4 musiciens kaka. Ah, il y a beaucoup de musiciens, tout ça peut-être na musicien peut-être 30 na mbuka na biso na 4 musiciens kaka. Et ça muke. Grâce au mona o muke. Yo ndoke, oui mais ba fille ba ça la chronique musique ba bimara musicien no surtout. Ngaka 4 kapona linanga trop ba musicien te. Bon, ça va ba kombo na bango kasi. Nai. Alors pas citer vraiment ba Glody Dasiko Tracy Mbelenga ba sala na site na yo et lelo yo ozala tantôt patron lelo zo sala et pas na bango. A Congolais tous ala trop complexé. Nga naza na chaîne nanga Congo elengi. Comprends non? Naza chroniqueuse en même temps naza chanteuse. Quand je fais mes émissions, ça passe na chaîne nanga. Est-ce que tu comprends? Oui, non. Quand je fais mes soirées, on a les soirées pour les cas, la chaîne nanga. On est d'accord. Quand je fais mes trucs, c'est pour que ça passe na chaîne Oyanga. On est d'accord parce que j'ai une chaîne. N'a pas abonné et belé. On est d'accord. Quand je fais ma musique, na tchaka mo na chaîne Yanga. Na plika kai pa ba Glody Dasuka. Nga za mota complexité. Comprends non? Ba mo baza na chaîne na bango pe. Comprendre. Là le par exemple yo Olexa ba vidéo no et pas à Glody Dasuka soko yambinga Olexa ngokuna. Na boya. Attends, jamais. Voilà. Na le ka ba site belé ya ba migenie ma na le ka na ba site belé ba chaîne ya ba te belé. Non, on a na lobi ça. Ba yambinga c'est normal. Ou bien so na sali vidéo na ba tu mususu ba zu yango, c'est normal. Ou bien so na sali vidéo elle qui na YouTube ya ba Glody Dasuka, c'est normal. Et ça, je fais passer mon travail, c'est mon travail. Mais comme moi, je fais mon travail, oh non, que les soirées formidables. Et ça, pour les canadiens, parce que c'est mon travail. Dans les canadiens, YouTube, bah, t'es belé, n'a qu'au bout, y'a moté, beso, bah, tu me sais, bah, côte sang, bah, YouTube, n'a pas, on a yébi, coutu, bah, moté. Donc voilà. Non, on a vu bon par rapport à vos commentaires, hein, bah, vidéo, sous mais dans les cas, bah, bah, ne savez pas, n'angai, le lot, bah, comme une poto, le lot, Glody Dasuka, zana mukanda, Glody Dasuka, à la chaîne YouTube, naïe. Voilà. Bah, ça, les chinois, mais voilà, n'a pas qu'on a baroté, non, bon, ça, on a la Congo et non. Bah, ça, bah, nièce, Glody, sa nièce, n'angate, à sa famille, n'angate. Donc, comment famille, n'a moussala. C'est ça. Ça veut dire que tu kabwana. Tu kabwana. Bon, mon vidéo côté finganga. Non, jamais. Voilà, mon côté Tracy Mbelenga finganga. Jamais. Voilà. Malgré qu'ayom tout ça la maloba mabe, mais. Na lobela ba on mabe wapi. Te na lobi yo ndenge atakaka quoi. Atakaka na ba musicien na ba nini donc. Mais to kamwa kutu. Lobela ngote nini te leki na. On ba ba comédie OK ba Tracy non comprendre te. S'il vous plaît. S'il vous plaît. L'artiste a fait se lever, brigade, s'il vous plaît. On applaudit pour l'artiste, s'il vous plaît. Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Cilier agence Coliko fret aérienne et maritime spécialité na bango bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier. Il suffit ozala na adresse ozala na France to na mboka nyonso ya Europe
ozala na Canada, les États-Unis, en Amérique du Sud, ozala na Russie, Asie. Il suffit ozala na adresse bakoya ko tombola kolina yo bango moko. Ata ezali ya mokie moins d'un kilo bakoya ko tombola. Pona ba ebanso bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran. Soki olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance, 93 420 Villepinte. Contactez Colicot au plus 33 7 600 54 880. Agence Colicot, le sérieux dans les affaires. Bienvenue chez Grâce Beauté Cosmétique Paris. L'architecte par excellence de votre peau. Nous montons en dimension au travail de définition pour la ligne cosmétique originale de votre produit beauté de Grâce Cosmétique Paris. Nous vous proposons la nouvelle collection automne-hiver de groupe A, B, C. Et contactez-nous au 06 23 22 73. Vous trouverez tous les produits beauté et la nouvelle collection automne-hiver. Grâce Beauté Cosmétique Paris, l'architecte de votre peau. Beauté. Suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot nouvelle technologie pour vos mariages et entrées gâteaux. Pour plus d'infos, contactez Elengia Congo TV. Subscribe Elengia Congo. Na Elengia Congo TV. Toko diembe la biso tu. Toko diembe la biso nyonso. Toko diembe la biso nyonso. Elengia Congo. Glody Diasika. La mignonne. Hey. La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Allez occupé. Pour la natalité, le tatouage au masqué, ce qui est à zone de grande mise de la tête. C'est d'abord votre maman. Ce qui papa aussi maman té. Allez qui n'a pris c'est à l'isopita. C'est le bête ça jalouse l'air mon bon. Maman, papa. Ce qui maman dit papa a donné la piscine à l'OCD là, tout ça jusqu'à 6 h du matin. Ce qui est jaloux de remettre à moi après. Mais tout ça d'abord na Sali la famille. Balobi leader Amissi. Présence Nangai Naël Rabino Kaka. Bad News. Oui, de ma part, ça va très bien. Mode Paris Kaka, donc on est là. Balobi, ce que l'Ingo Zoa, News a bien, c'est toujours Elengia Congo Nde Makambo. Awande Boubando Zoa, tous les messages, il y a star tout. Et là, aujourd'hui, on est toujours ensemble avec la star, Grâce Mbizi la sexy. Yewana, bonsoir la star. Bonsoir, tu peux nous donner bon, moi, télé, réalité, plus fait les sous-sous, tout ça solo là. La star, bonne va venir en bonne santé. Ouais, santé bien. Hein. En santé qui est bien. En tout cas, leader Amissi, en tout cas, on a banga nanga batute, on a luba nanga ya. Vous êtes prête? Il y a répondre à la question nanga. Bon. Avec beaucoup de temps, parce que tu as une soirée formidable dans Butoyo. Oui. La PC Tutu Luambo, Nanoum Sese, Gof Kizola, Serge, puis la PC Mbote, les soirées, mon aîné, invité surprise, vraiment tout bombi. Donc, beaucoup de temps, on a maquillé la maquise nanga. Comme j'ai 23 h.
Donc, natif foulard, mais au perruque. Ouais. Aux perruque. Toujours beauté, quelqu'un, beauté, quelqu'un. Malgré Ben beauté Kitty, Batoubaoka, moi. Beauté Martin de qui? Ma ouais, grâce Beauté Mati. Eh, moi ça boye, bazou puis partout ne va. Ah, wana yom to lobby, tu wana yom to lobby. Mais ils rencontrent non ton deni. Oh, ya ka ko contredire na oki. Tenga na loba o batu ba Holanda biso batu ba loba kete grâce mbizi mutakala Paris na ebité. Par rapport. Wana bangoti. Naza mutakala boye. Na eti soutien, na eti sengle. Mais grâce mbizi yo bimana ba musicien belé. Hein, ba musicien Congo belé, ba te belé ba leka. Ba yebi yo. Ya mutakala Paris. Ah, ya wana ti. Bon, yo tanga na ba kombo bimana nani. Yo mo tanga kombo. Caméra ya ngwana. La sexy bomoni hein. Tala toza pa nanga, toza nanda konanga. Nasala sube misala nanda konanga te. Na lobalanga vérité nga la fin dans la studio. Mais naza na Paris. Donc je vis on dit comment mes classes, tu vois. Donc na fin dans la Paris 19e. Donc oui. Avant la bano fin dans la Shell Musica, mais na pavillon, mais Musica ba visiter la bano Zwandambo. Et l'autre au Monica toi na grève il y a transport mais au Bimi oye pas nanga rapide pour tous na Paris. So na taki na Shell olungo yate. Pavillon mais Musica. Ah on a fait dans la studio na mwana nanga mais en plein Paris, c'est trop cher. Les locaux font dans la banlieue, on fait dans la 5 chambres salon, mais aux fouta par mois 300 €, bazo foutu lopé dans l'état 200 €. Donc yo fouta à 300 €. Mais les locaux moto ça fait dans Paris, studio à pas dans Paris, c'est à partir de 800 €. Ah c'est ça. Mais moto fait dans Paris, on fait à 800 €. 800 € na so aux yeux en mais la section qui ma question na ngai. La banlieue aux yeux 3 chambres salon. Qui ma question na ngai. Mutu nyonso ayebi yango la section azalaka na Paris. En plein Paris. Ah oui. Mais tozo lo bande question eza ba musicien nini oyo bimana bango. Biso to nyito yeba. Ah. Et puis ata wangani bato ba otala biso ba yebi yango bien. Mais na le bien. Pourquoi ka foko bimaka dans ba biba les aka ba musicien? Te ndeti yo ndo yo. Papa moi na ngaza musicien, je suis désolé. Te ba ex na yo kasiti. Oh. Nga déjà na lobaka na bima. Nga peut-être pour être clair hein. No bege ya kate na monyo bege. Question le makasi hein. Non, na bima. Ah Glody da sikwe Tracy. Ba oseka. Tracy Melenga, Glody da sokaebi, nga na bima kana ba musicien te. Na loba na carrière na mobimba, peut-être na bima peut-être. Ce qui n'a compté de la 1 2 Wana nini mibali? Il est un musicien, non? Non, aidez Oui, Tokei. Peut-être 4 musiciens, kaka. Ah! Il y a beaucoup de musiciens. Tout ça, peut-être, un musicien, peut-être 30. 4 musiciens, kaka. Grâce au monde à Omke. Bon, ça va, ba kombo na bango kasi. Nani. Oh. Te awa toko sarate, awa vérité kaka, vérité. Et panzana kaka. Grâce à bimana musicien nini. Musicien nini? Nani déjà. Nani? Moko kombo ne banana A. A. Moussou c'est banana W. Eh non, ouais, A. Moi que banana A. Moussou c'est banana na C. Moussou c'est banana Eh, grâce sopayo hein. C'est pas ngandene. Eh. Pas comme bazaba on marié, je ne veux pas trop citer. Ah oui, donc yo bano bimana ba mibale ya mabale hein. Galinga ba on marié pour la liberté. Pour au moins être boy non que na soirée na salif musala na pour na kende tant qu'invité te na kende ko sala musala. Donc na ko yemba na ko animer, comprends. Mais ce que zo bimana homme célibataire. Tu vas pas faire ton travail. Pourquoi tu photos Fali? Pourquoi vous en a Fali? Pourquoi Fali a souhaité au joyeux anniversaire? Pourquoi vous sur l'ana héritier? Tu bakal homme marié à Hollande l'union surtout mais homme
Et homme célibataire, voilà, agolandela yo trop. Mais homme marié, il n'a pas le temps parce qu'il faut occuper famille nae. Donc moi, je préfère les hommes mariés que les hommes célibataires. Ça, c'est mon choix, en fait. Donc, mibali babala bako yana bango. Tenga internet les ate pour na luka mibali. Nazana pour ça mibali te. Comprendre nga moko na mobali nga mona mwasi na ya internet pour na luka mobali. Dozo bunda yo moko. Nazana pour ça mobali te parce que déjà na ba tête ndai maboko banque na ma rachan futa nduya mwana na nga na ba wile tokana ba na ba marque pour. Wa ba na mibali na oka. Na ba na otanga bana ba si marque pour so pasos mukendi na ba Patrick Toko le bourgeois c'est Tinakati Patrick Toko nazana ba vieux na CH Kalume l'honorable CH Kalume nazana ba Marthe Poso nataka ki déjà na ba sa nanga Emeline Nzemba motema tous pepele ya metolo na posa mbente malgré na yaka internet pour na luka mibali ba comprendre ngo grâce mbiza tiki libumu libanda libumu plat grâce mbiza tolo boé je ne viens pas attirer les hommes je viens pour attirer mes fans point barre. Malgré kimino ba question bongo question na kiminen yango na utangeli biso ba komba wa musicien ngote obimana bango bon problème ezata ta la prochaine chasser na tangi mosusu ba se belé F ekoki na tangi le yelingi na tangi C na tangi F na tangi A bongo question mosusu eza la sexy ezo salo pas citer vraiment ba Glody Diassi quoi Tresimbele nga ba sala na site na yo et lelo yo ozala tantôt patron lelo zo sala et pas na bango et ça la ko pas citer donc ozala ki likolo kitika yo moko ni tout mutema pasi et ça lo pas citer ndengo le kakawana aussi c'est question non oui na sisi na ngai va répondre ah oui vous êtes libre vous en libre na bien au moins biso ba congolais tozalaka trop complexé nga naza na chaîne nanga Congo elengi comprends non naza chroniqueuse en même temps naza chanteuse quand je fais mes émissions ça passe na chaîne nanga est-ce que comprendre oui non quand je fais mes soirées net on a que les soirées pour les cas na chaîne nanga on est d'accord quand je fais mes trucs c'est pour que ça passe na chaîne oyanga on est d'accord parce que j'ai une chaîne n'a pas abonné et belé on est d'accord quand je fais ma musique na tiaka mo na chaîne yanga na plika kai pa ba Glody Diassi nga na za mota complexité comprendre non ba mo ba na chaîne na bango pe comprendre nga le par exemple yo olexa ba vidéo no et pas Glody Diassi soko yambi nga olexa ngokuna na boya attends jamais voilà na le ka ba site belé ya ba migenye ma na leka na ba site belé ba chaîne ya ba te belé non wana nga na lobi ça ba yambi ngai c'est normal ou bien so na sali vidéo na ba tu mususu ba zu yango c'est normal ou bien so na sali vidéo eleki na YouTube ya ba Glody Diassi c'est normal. Oui. Et ça, je fais passer mon travail, c'est mon travail. Mais comme moi, je fais mon travail, oh non, que des soirées formidables. Et ça, pour les canaux chaîne, parce que c'est mon travail. Dans les canaux YouTube, bah te belé, na kubo yangote, beso que bah tu bah côte sang na YouTube na bah on a yebi kutu bah moté. Donc voilà. Non, on a le bon par rapport à ma commentaire, hein, bah vidéo sous tout ça là yo. Na les cas, bah no sale pas na ngai. Le lo bah comme na poto, le lo Glody Diassi azana mukanda, Glody Diassi azana chaîne YouTube na ye. Voilà. Bah sali chemin na bango. Mais voilà, na ko kanga bah on te kaka non bo so na kana Congo elengi non. Basa ba nièce na Glody aza nièce na ngate aza famille na ngate. To comment famille na musala. C'est ça. Ça veut dire que to ko kabwana. To kabwana Glody bomona vidéo ko ta finganga. Non jamais. Voilà, omona côté Tracy mbelenga finganga. C'est jamais. Voilà. Malgré ka yom to sala maloba mabe mais. Na lobela ba mabe wapi. Te na lobi yo nengo atakaka quoi. Atakaka na ba musicien na ba nini donc. Mais to kamwa kutu olobela ngote nini te leki na ba comédie OK ba Tracy na comprendre te. Te na lobi hein. Maquillage na ba salinga munoko te. Kasindeza na pe pona maquillage kutu bon. Na ebité opesi moi 2-3 personnes en ba mbote ba lo sako comme ça na tikelo temps. Ya Mimi Ciel motema Jordan Kousa. Ma bela nkolo ya Mimi Ciel motema Jordan Kousa. Na pesi mbote nanga na ma fille adorée Rachel, ma fille à maman, bébé star, veut dire moi ça m'a bouta quoi. Donc et puis na ngina lobelo comme quoi Miss. Oui. Samedi le 14. Oui. Kolobate ke lungo balanga kolobate hein.
Pour ne pas oublier no bangi. Yo mona kwa kitoko. Na ebite. Yo mto mona. Yo moko mimona. Yo oza kitoko. Otala na soni. Yo po otala na soni na poitrine ngo ngana kebalo. Na mono bien te. Wandoki. Te po bandika samedi. Ya mona tuniti. Samedi on. OK, toke kasi. Merci. Samedi est le 14 décembre. Et ça journée pour na tournage nanga ya clip. Ah oui. Clip nanga nzembo nanga 2 à 2. Featuring avec des boules rappeurs na biso. Pour nga na yemba banzemba ba koto ya. Nga la fan na koto na koli koto. Ba fan nanga ba na koto yo na ba tontine na biso pe ba congolaise ba tonton congolaise pe. Au moins moto makenga. A congolaise mabota ma awa aibilinga aibi koloba linga la te mayo ka ngoma muke ba lokola bana na biso ba Rachel babota mi awa na Adona si pe maquillage te hein. OK, kasi mo gagner temps lingala pour aza congolaise comprends non mais ayo alobaka nde lingala te de aza lokola bana na biso to bota lokola mwana nga Rachel abota mi awapi na poto bébé française abota mi na poto est-ce que comprends donc voilà. Donc nga na sa musique ya awa na c'est ça bana koto lobi Rachel a mwana koto oyo ka musique ya mama na ye oyo ka papa Kofite oyo ka peut-être moi muke papa Fali mende okomana papa Rachel boju na omona mutao landa na lande na machete ombala olanda na ko landa ikanga ye donc oyo kite na bandela bon na tiki yo temps na tiki le temps kasi na tiki nanga yo temps nanda ko nanga ko filmer biloko mwana nanga te te na filmer biloko mwana te na filmer ngamoko tota moi amisi oyo na mwana na yaka mabe na ko zo vers coca na sopi na téléphone no Rachel tika Rachel calme Rachel a fan na calme Rachel na age na zadi na ba fan kokamo mais bébé star maman na star ba fan nanga ozala star aussi là grâce Mbizi aussi là déjà na silo ozo sani na ndako nanga oyepona tena ye kasi ngana mutu na yo kizola ba beng Singapore nini nzembo na Aisha yo be ana combien de vues makasi hein te wana to lobela aussi ça veut dire maquillage na yo nzembo na Aisha yo be ana combien de vues oui makasi na tikala ka mutakala na clip te na lata ki classe mais na 400,000 vues olata ki classe ndenge yo monaki hein yo monaki libele libanda ndeko tika ka banzuto bongo pardon. Salut la famille, en tout cas, moi qu'on s'est capé ça là bien. Wane zalaki la star Grace Mbizi, balobi elengia Congo de Makambo. En tout cas, natiki bino bo zala bien. Tout ce qui moi mouké, wane zalaki la star Grace Mbizi, natiki bino. À la prochaine. Hein? Glody Diasika, la mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata.